Boss Maurice Premier, Diego Cao, les bâtons de Moïse. Bandeko balandi to yambi moko ya ba monima ya musique ya mboka na biso waranga nzembo ndeko Zano Bombenga mbote na yo mbote mama yebisa biso nanu na yo kaka na banda oyoka pe na continue koyoka batu ba surnomme yo Zano Lolango eza po bando linga Lolango mingi to ni expliquer biso nanu te eza ko na ko linga Lolango mingi te zalaki parce que tant na sanzembo ya Lolango onzo tendo songwinga yemiwazo kabe o Lolango nzembo isaka beaucoup de succès alors batu atanga Zano Lolango à cause ya nzembo wana mais zaka te parce que na linga mingi non c'est pas ça tina na mwa tina Zano Lolango ngwa ok Zano tozonga mwa sima moke tumto yeba surtout na ngina yeba Zano Bombenga Zano Lolango abotami na mbula nini abotami wapi ngana botami na Wenga ezali na Équateur na botami na 1934 le 25 août. Avant ça la musique au banda ça ni na vina. Bon avant ça la musique et après ba étude na ngai nazalaki navigateur. Nazako ça na otraco ngwana ezalaka on a tra et puis comme combo comme c'est escoyo. Nazako ça nazalaka navigateur. Nazaki ti capitaine na masuwa. Et puis na yeko longola musa maswa na okota musique kabase mutalongola nga na musique histoire des amolai mais n'habite son encore continuer bête histoire pour biso to découvrir ensemble bon tant on a zalaki na navigation voyage moko tozoke na Kisangani na maswa nga zalaki nango Baron Jacques Tangwana tozaki na Mindele alors kabasele na African Jazz bazoke na voyage na Kisangani bakotaki na maswa wana tant bakoti na masuwa wana tokena bango nzela moko lokwa nazaki pe pré-chantre avant tant on a na classe nazako yemba na ba église alors na sali nzembo moko na kiola kisaka bassin na kata ya masuwa wana abi na ngano nzembo ngo za bien soko tozongi kisasa ya kotalanga comme ça oyembi ola kisanga yango toke tokomi pe na Bumba to lali na Bumba na kio concours de danse ezalaki wana na bini na mwa mosi moko na gagné vélo tanto comme na tongo na teki vélo ngobe na bar wana na kabeli fi wana mandamu ngobe na kana ndamu tito komi Kisangani bango batika biso tozongi sango tozongi awa bakabasele baye na ke kotala ye to soli na ye abina ngabi no ifo longwa na mosala ya masuwa oya to beta musique parce que yo ozana don na ya musique c'est alors que na ekolongwa na misala ya masuwa na 1958 na longo na mosala masuwa na ke ko bana musique pa na kabasele mais na bandaki musique directement te toza ko pesa banzembo ngana nazo pesa banzembo toko kuta na tabule kuna tabule ya ko tika banzembo ngobe na tika banzembo to kuta to ko bana na tabule to bana tabule esidi wana bon to vandi bango ba ko kende la table ronde tango ya 1960 wana ba ko na table ronde 1959 ba ko na table ronde bato ba ki mingi na liste ngabite bino boka ngana tika comme ça na zongi zina ko former na Vox Africa orchestre ngapi to comment ana Zano Bombenga nengna yeba est-ce que ko se rappeler sous nzembo bando yemba tango zaki na maswa o kala yokaki yo na yebi yango na yebi nzembo ana ezalaki o bolingo tuna kaleo ayebisa yotina yango bolingo yango ese ya motema makila matangi na motema mwanga ezalaki quelque chose comme ça. Ok na ndenge obete biso histoire na yo Zano Bombenga ndenge okoma kosala musique tokoloba ke olandi papa Wendo Koloso parce que yepa ndo sa mosala maswa loko yo olandi moko ya ba grand-père ya musique à Congo. Non, ezali kolanda te mais tango wenda ko sala mosala masuwa na ngaza na moke na moke tango na komi na Kinshasa wa na ko kuta wendo et pas to vendre na avenue Tisville comme Bandangungu oui ndena mona ka wenda zo le kana ba guitare na ye na kata ba lopanga ba to kobeta ayembe po za griot ayembe ba pese quelque chose akei na yebaka wendo tango wana simango wana ba wendo bazo beta biso zana no na zongela ka classe suta na mona on a train na zongela classe simango tana ko zonga lisusu nde to ko banda musique mais wana wendo za banda ya banda déjà kala
Zano Bombenga en 1960 au Sali Vox Africa. Mais tout le monde qui sous Vox Africa, aucun African Jazz et pas à Grand Calais, et pas à Calais Jeff, pas à Calais Jeff, donc tu es bas et ça la makinde ni peut se retrouver qu'on n'a pas Calais Jeff. Bon, et pas à Grand Calais na kende qui c'est temps on va baquer na table ronde, ngana tikali na ke Bukavu. Ami nanga moko azali kuna Masoko Ambroise personnel masa kufa a bengisinga na orchestre Vox Africa na Bukavu. Tokandi ko beta na Bukavu to sana Bukavu 2 ans. Toke Kindu to sana encore 2 ans, ça fait 4 ans. Toke na Kasongo Kibombo to zongi su Bukavu. Bukavu toke na Goma toke na Uganda. Autant to comme na Uganda to bandi ko beta un soir comme ça to moni motakoti. Kabe oluka Calais Jeff Bonya. Ye wana toke ko yambaye. To sepela ki mingi alandinga tikuna na Uganda. Abina nga African Jazz Panzani nga na baniko to ya sute nga na table to ya sute na yeko landa parce que yo beta ba rythme na nga na yeko joyo to zonga na Kinshasa. Grâce na ye que to zonga ki. Soko yete nde to bunga njira bona to kenda ka. Atango to zongi to kumina Bukavu to beti to ina Kisangani Kinshasa. Na mona 1966. Na 67 to ke exposition Munich tango na Premier ministre Chombe amemaka biso kuna ndeko zonga ngana African Jazz yango. Et bon sango ni solo biso to yoka ki keno ezali ba politicien série wana nde ba imposaka Zano Bombenga akene ko rejoindre Grand Calais. Est-ce que ça le coûte? Ba imposer ngana de rejoindre Grand Calais ezaki bongo te. Grand Calais nda landinga kuna. Ayeko zonga to yena ye. Doka yebi kina yo sa banzembo côté rythme ya ye. Nangana tabule alandinga kuna junga kuna. Tango peto ye to kena poto wana. Na poto to sali banzembo mingi. Ba miseni yokuta kuna na kati ya African Jazz. Nakutaka mutata mokote nyonso tout yaka ba mission nga Vox Africa na kota ki na mon African Jazz. Ah donc que c'est bon mana raté temps yo wana les bango so be balandio. Eh ben non, que c'est nga Vox Africa to zongi to zongi comme Vox Africa to comic African Jazz pour Grand Calais ko zangai. To kuma beta na African Jazz. Banzembo ni yo saki na kati ya African Jazz. C'est banzembo mingi par exemple ba Ebane Congo ezali lopango te ezali ndenzele ezanzemo na salaka Moïse Chombe tata yambalo sako. Attends to ko to na Munich to zongi na Bruxelles kala bi changer maloba. Eko changer maloba na ocha ibali ya Congo. Nasali mbombo antumba. Nasali nana. Nasali banzembo mingi nasali kana ba idée zali kaka. Alors tango to zongi na Kinshasa wa ndete ko continue ko beta ka banzembo wana ko beta ti tango to ko kabwana ye na ko sa Vox Africa lisusu. OK. Ce que to yeba na 1967 tango o longwe pa Grand Calais o zongeli Vox Africa et lo nini o bokabwana laki. Bon to kabwana ki boy tango to komi na Bruxelles. Ngai nazaka na voiture te tango wana. Na bise sombela nga voiture monde mo ko nga voiture na 30 000 francs belges. Sombela nga voiture asiliki na ngai. Emiso ba. Yo kala siliki. Asiliki ngabi a. Na vandi mingi na yo. Ngai motulukola ngai avec banzemo na sali mingi pena zaka piéton bo sangaka. Loko sanga bo compétent na kai ka motema. Quand tu zonga na Kinshasa na bino à partir d'aujourd'hui na Lungwe. Ah, Lungwe ne ba bonde ninga ndengi surtout esimba de soute. Na Lungwe na kena kepe libera kufa pe African Jazz ko panda African Jazz libera après nga wana ko sema gesute. Ti lokola Grand Calais yo kena mabele. Sikoyo tango kena ko kena ba mission na o ya Africa ya Vox Africa. Tango so balandinga mena jwaka ba mission mosusu. Parce que tango to ye ko banda wana na ko reprendre so na ko jwa Papa Noël ne dune ba mission yo bimisi. On a la mission na du Papa Noël na ko jwa Sam Mangwana na ko jwa d'Alliance Ntesa. Alors to bandi ko beta na bangoti to ko sanzembo ya concours to saka ya Congo Nouveau Afrique Nouvelle Unité Africa vive l'Afrique vive le nouveau régime ya Congo parara to sai concours na zo. J'étais premier mais au moins ngana rushondo to wela ki poste wana loko ezaki oya ko gagner premier à Montréal. Bo wela ki en point. Non, il fallait moto moi quoi à Montréal. Ko représenter ouais ko réussir na moi premier à Montréal. Bon ba homme fort ba zai kuno lokola ba Roger Izaidi bani ba jongle et pourtant nzembo na ngai tango ba ki ngana tika nzembo na ngai tikali comme indicatif na télé na radio na biso pendant 4 ans. Na radio nationale
radio nationale soko ebeti bato batamona lelo yo Congo oyo ya bakoko na biso tosambeli na nzambe mpo abongisa Congo oyo ya bakoko nzambe ayokani biso ezali kobeta chaque 12h 13h avant journal parler loba il faut nzembo wana ebeta 4 ans ntango mpe na change nzembo wana naye kotia mosusu tokofa nzala likambo te toyebi nyonso ebongi tozala pauvre na liberté toboyi tozala riche na bombe na esala encore 3 ans comme indicatif donc bongi nasali banzembo bachanson patriotique mingi alors naye kozongisa Vox Africa ndenge nayebisa yoke nazwaki bamission natangeli wana toreprendre to banzimba baseri wana nasaka baseri mingi nasaka baelodi bamado balea balolango babika moni bampango bambombo ntumba nasaka kaka na seri wana bamission natangeli wana tango mpe bango bake bon na stoppé naye koreprendre leson naye kozwa Suzy Kaseya maître wana nazwi Suzy Kaseya na bamusicien mosusu toke tourne na Zambie touti kuna tozongi awa tobandi kotravaille ensemble Suzy Kaseya aye kokenda totikali naye kozwa mena Damoiseau comme soliste tobeti na Damoiseau te aye kokufa mena nazali na bwangi azali ya Eugène mpo naza na elo tosali soko 10 ans na ye na Roli waza chef d'orchestre awa avandaki mpe na nga bambula mingi na African Jazz mpo nazwaka na ye kuna na accompagné moko azali libre na umene mingi na bamisien na bango basali soko nasali bango soko 10 ans naza na bango kaka. Ok, pardon. Mais ça, à part ça, si. Le ballon, ça vous a mal. Le ballon, continue le ballon. Alors, bamisien na ko jasi asko bon na bengi bango to sali ba répétition pendant au moins 6 mois et pas na Sylvain et Boma na ballon pembe na marché wana to bandi répéter pas Sylvain et Bomati et sidi to ko banda ko beta malembe ti lokwa to komi lelo et puis soko na zongela ka musique grâce na ekanda onyangongo yo PDG Izipa ye mutabenga kanga ye mutabenga ngabi ofandi bondingi ko reprendre musique tanga bia na décourager habiter luka ba mission continuer c'est alors qu'on a ko jwa bango na ko jwa mission na tangeli yo na ko reprendre musique ti son excellence Mozito pa ko edenga na makambo ebele ti ko to komi lelo elingi koloba nike Vox Africa esimbaki te yango oteka bainstrument mpo osala no mosala mosusu nayebisaki yo ke nazalaki découragé omoni nasali mosala mingi na forme bamusicien mingi mpe mingi baza kozwa bango na baorchestre mosusu bakofuta bakokorompre bango bakende bango nayaki découragé nateki bainstrument c'est yango navandaki ape navandaki boko nayebiso yo ke kanda ye kobenga ngai tobandi kobeta malembe ti son excellence Mozito ekosomba yanga bainstrument naza nango ti lelo yango na reprena ti mpe na continue ti lelo bambula eleke mingi zane bombenga oye kosala titre moko makelele ya wenze yango wana no makelele ya ngungi sala nzembo makelele ya ngungi moseka siko moseka nayebi te nzembo yango osalaki onka mpona olakisa bato kozongeli to bandeki komeka nano otala so kaka ndenge ezala na banda akangaka Kinshasa na banzembo na ye ya kitoko alingaka continue kaka na succès na to ezalaki nini namekaki komeka te ezali don na ngai nasala banzembo mingi na vi na ngai mpe lokwa navandaki mwa mikolo na préparé répertoire wana ya nzembo wana ya moseka ezalaki na kati ntango naye kobimisa yango bato balingaki yango mingi c'est alors ke kotombola ngai si mwa ndambo na mosala naza kosala nde nasala nzembo ntina moseka wana tokokomata mwa moke moke kaka moseka ndenge nga nakufa natika mokili nakonda boye natika na se mikuwa po ya moseka nakonda boye natika na se mikuwa po ya moseka yango si bambula ebele ezali bombenga oye susu kozongela Vox Africa nayebi te nazali na mwi mpe bamisie baza nyonso te ozotravaille kaka na bakulutu to ozwi mpe osali mpe recrutement ya bajeune mpe oyo bazobetana non bakulutu baza mingi bakulutu baza mingi bajeune mpe bazali nakotanga par exemple chef d'orchestre na ngai oyo azali awa Rolin Tisa azali kulutu Jomas azali kulutu Eli aza kulutu Bwangi azali kulutu bon basi nyonso batika na bajeune na bango mpo nayembaka nabetaka baseri nyonso nabetaka banzembo nyonso na ya bajeune na ya mikolo mpona kosepelisa génération nyonso yango naza na bajeune na mikolo à part banzembo no interprète abe banzembo ya baleki na mosusu na interprète bongo nabeta te baoyanga babetaka partout
neti nzembo nzembo ni obeta ya Kofi ya JB betaka ya JB na beta nzembo ni obeta ya mingi ya nani ya Kofi nzembo ni obeta ya mingi Epucha Sens Inverse parmi tant d'autres quoi beta parce qu'on a mongonga za no bombe te ba jeune ndi batemba kango na tika bango bayemba quoi ngai naimba kanzimo yote siko toyoka sango za no bombenga ana studio azo préparer biso album na ebito zo bandela ka banzembo kala to banzembo mususu ya sika ezali niveau po bato mingi balobaka ndenge nini Jean Bombenga za mosali ya banzembo avant di kimia bo mikolo mingi ndenge nini yango nangina lakisa bango ke nazali encore mpe na kozala nanu na sa banzembo asika et puis na kati ya banzembo asika na tia quelques chansons ko yo tanga kia ya moseka wana po bato wa réclamer ngo na tia ngo na kati kati loko siko comme album ngo tozela ila nini comme nango lo mangwe il a xini koi mobile quoi koi mobile ezali kombo ya général moko azana Brazzaville un grand ami à moi le grand Léopard yeye wana nde lo mangwe kombo na yeye ngana titre wana lo mangwe tozo banzembo boli na kati ya lo mangwe soko 6 à 8 chansons disons 8 chansons barumba générique te onix biso mama mokete nga saka ba générique te biso barumba kaka générique pas le générique des obeta te nga na beta ba générique te na beta ka barumba pe bato ba olinga motako sa yote zalo bombenga na ndengo beteli biso histoire na yo parce que to comme na biso na suka photo tika bato ba ye ko sepela mindule na yo ba sepela lelo gouvernement essaye la onini en tant que muto contribuer na culture ya mboka gouvernement na biso ba o ezalaka ba oyeye na otosala ngo siko ba saela zano bombenga nini bon gouvernement ko salela ngai nakoko wanga na te surtout président de la République Joseph Kabila Kabange asalinga mingi mama Olive on a ko remercier mingi na ba geste asai pona ngai asai pe mingi pona ngai amoni aseki concerne gouvernement bon qu'est-ce que vous voulez soko nga na sengi eloko na kozwa po kuna na mokonzi na jwa ki mo biloko mo mingi tango ba pesa ki biso ba médaille awa na jwa ki pe motuka na tikali reconnaissant vers notre président et puis reconnaissant pour maman Olive na bato mususu gouvernement baza ko stade sangai conseil nyoko pesa na ba leki yo ba esima na yo ba osala musique na bakoko na yo na bana na yo conseil nyoko pesa bango conseil na ko pesa bango batika lokolo na biso te omoni nga na lutumba to tikali lokolo moko ba beta ba nzemo nyonso bango ko beta me batika rumba te moni nga na lutumba to lakisa bango exemple parce que tikala benga na yi so biso mba etoke génération ko ya sima yo continuer mais ko za sundenge biso za gite me barumba ezala ba pachanga ezala ba bolero ezala banjemo nyonso po ko sepesa génération nyonso. OK message à suka Jean Bombenga ba fanatique na yo oyebisa bango nini bato balingaka musique na yo bato basepelaka na Jean Bombenga oyebisa bango nini ko bisa bango ba soutenir ngai batika ko soutenir ngai te nazali nano vivant te na ko décourager bango te parce que nazali na orchestre ezako simba Kinshasa actuellement à part ba jeune ezali ngai donc ba sepela na ba soutenir ngai nazali na makasi te na ko sala ko nzamba zo pesa ngapona sala. OK merci beaucoup biso to tiki yo Jean Bombenga o beta mindule po bato basiba ye moi ba mbote pa ba ye ba otala yo mbote mingi na baye ko tala ngai et puis nzamba sunga po ke bango so ba vivre pe ba koma ajonga na komina otanga ba kombote bon na kolo ba lokola mwasi na ngai mama José mwana na ngai tete Jano Joe et puis moninga na ngai kolo bise sobe na mbonda bolombo na itanga entambe nyama mokakatano na basuso na bosani kombo na bango mais na pesi bango longo nya ba continuer ko soutenir ngai. OK merci beaucoup ça.